Matondo bandeko balandi ya émission Baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo poninite bino bandeko yonso ya libanda ya mboko boyebaka kolanda biso bongo na nzila internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Baindo bola muka ekoyaka o mabota mabino natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tumbola na mokuse moindo ya lelo mobola ya yambonzo kande ye moto fandi na mabele yetonda nkita talantina ne songia nzila fumukusu ke munzala mpanda na ngola bayeli susu bongo po ya kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu bayeli susu bongo kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bolamuka tokoliki ya poso eleki bolandaki biso na masolo na ndeko na biso tambikoka. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Tosololaki tomekaki ko panzanteke tomekaki ko fongola mwa masolo yango mpo pauvreté ya lelo ezetango mosusu défini na nzala ya mosuni. Pauvreté ya lelo est définie tango mosusu na malnutrition ya bato. Pauvreté ya lelo est définie tango mosusu na nkufa ya bato na maladie ya bato. Ndenge to mekaki ko épingle bandakisa ebele mokolo yango. Okokenda na hôpital. Soko zena misolote bako simba yote. Wenze kesana wenze mosusu po ya bariche wenze mosusu po ya ba pauvre ba etelo ya bana ekesena etelo mosusu po na bariche etelo mosusu po na babola tanto lobi etelo école bomo yekesena bomo mosusu po ya bazui bariche bomo mosusu po ya bazangi babola eleli ya bato ekesena eleli mosusu po ya bariche eleli mosusu po ya babola bizaleli wana kabonye biloko yoso ezemi balemi bale ba classe wana eze subdivisé classe moko po ya bariche classe moko po ya babola cimetière mosusu po ya bariche cimetière mosusu po ya babola musko bato yo bakei na ekolo ya bariche po bazera eloma bariche. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Wana et alaki masolo ya mposo eleki ya biso na ndeko tambi mais motuna wana tozongisi yango po ya kolimbola pauvreté wana ndenge tokuti koloba wa tout à l'heure pauvreté wana eze expliquer na nzala ya bato pauvreté wana eze expliquer na kozanga nkisi ya bato na kozanga bilei ya bato. Mais biso lelo tolingi toloba pauvreté wana eze na ba couche sociale yonso ya baindo moindo yonso aze pauvre. Tango balobi pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Balongoli batote. C'est-à-dire ata biso mo contre biso toze ko sala betelo mi balé deux classes différentes. Classe moko ya ba riche, classe moko ya babola. Biso lelo liboso na bino tolobi toze be na classe moko ya babola. Tozebe na classe moko ya babola. Ata ba oyo bazé ko mimona lokwa ba riche. Bango bazé ko kabwana bango baliaka bakendaka ko somba na supermarché. Bango soko balingi ba voyager bakendaka na first class. Bango soko bakufi bakundaka bango na soko na nécropole. Bango bakundaka bango soko na nouvelle cité. Bato yonso baindo yonso basé ba pauvre. Moto mosusu akokia loba mais nayebi moto kingandi abwaka ka $10,000 na ba concert akobwaka ka ba 50,000 na ba concert apesa ka ba 50,000 po ba yemba ye mais biso lelo tolobi na ba oyo babimisa ka ba 50,000 wana po ba yemba ye basé pauvre. Pauvreté yango sikande toko meka ko fongola yango malembe toyeba pauvreté nini mondela instalaka awa epai ya baindo
tokolikia tango bandeko nyonso bakomeli biso na balandaki manaka na biso minuti koleka balobi ndeko Ndombele koloba te baafricain yonso nde baze pauvre baafricain yonso te nde baze babola ko généraliser te kabola makambo baze babola o baze ba riche mondele tango ayaka ajuaka classe ya baindo aju baindo tozei koloba bango mikolo yonso a formaté alongoli bango mayele ya tata mokeli alongoli bango kozala alongoli bango conscience pour kozala ya moto nde conscience aloni nini aloni ya conscience to epenglaki bajare ya inconscience ebele poso eleki mwasi ya lelo apreferaka miteka kateka asala mombongo marchandise ya yambo ya mwasi nzoto oyo esika touti nzoto ya mwasi nde ayaki sacré to epenglaki lelo baome politike po ya bango oyo epusi malamo kolia ye na libumu na ye to libota na ye ayebi te azali mokonzi mpo bakonza mibali abosani akomaki mokonzi mpo asala mpo ya bolamu ya population na ye pauvreté oyo tolobelaki na Afrika. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Mais justement parce que bakutanaki na loposo pembe. Parce que bakutanaki na loposo pembe ni tete cela moyindo akokiaza la mobola te. Lelo moyindo azé non seulement mobola na kozanga misolo, azé mobola na bagage intellectuel, azé mobola même na spiritualité. Pauvreté oyo biso tozali kolobela ezali na bakouche sociale wana yonso. Bon mais politique na biso babola. Raison pour laquelle bokomona un simple ministre ya Europe facilement kokangela ba président ya Afrique. Po baser ba pauvre. Organe ya décision c'était. Tokolikia Mondela installaka totangi charte de l'impérialisme moi bambalebele na manaka na biso. Principe de base na bango divisé pour mieux régner. Dirigeant, président azangi confiance na peuple na yaze kokamba. Dirigeant politique azangi confiance na mabele na ye. Peuple entre bango bazangi confiance. Bango moko pe ba homme politique entre bango bazangi confiance. Nani azeko pesa na nani, nani alingia pesa na nani, nani azeko kanisa ko pesa na nani, to vivaka na confusion. Ndeko moko komelinga na WhatsApp alobi ndeko Ndombele ko kritika katango yonso mondele te po ba we bazeko kamba bino kuna bomoni mindele te. Tango biso tozé kokola à chaque fois ba fingi mwana moko mal éduqué ba parents na ye bazalaki ko s'en prendre na moto wana soko fingi mwana mal éduqué d'office o fingi ba parents na ye po mwana se dikakate donc soko moto moko fingi mwana na yo mal éduqué alobi na ba parents oyo bazalaki censé ko éduquer mwana wana tango tolobaka na ba dirigeant politique na biso bazé ko foutre rien tolobaka indirectement na moto yo apesaki bango éducation wazalaki censé ya kopesa bango éducation loposo pembe élite intellectuelle basé kotanga lelo tozé komona tolobaka yango unité de mesure et intelligence ezé nkasa diplôme d'état valeur ya moto lelo comment limiter na nkasa wana soko zé na papier wana te lokwa biso bandeko Ndombele boye tozwaki ntango ya koleka na etelo yango te tozwe moindre tozwe na moins de valeur po tozangi nkasa wana mais tolobi esika tokomi lelo na pauvreté oyo ezingeli ya Afrika esengi ba ministère ya statistique ebotama secteur na secteur bazala kosalaka statistique ya makambo yonso ya makambo yonso topesaki bandaki sao moloni
moloni a observaka ndenge na tigrene ya bite kote konanga na sia mabele si masoko ya poso mibale fona mona mituna yango na pépinière ndenge na kolongola na pépinière na keina kotia na ba plate-bande et ko sala autant de semaines kaka soko azé kolala kolamuka ye moko azé koyeba ndunda oyo etwe retard ou pas quoi c'est observer bato bazé kotanga bato batangi to keina ino na secteur ya éducation po yango nde tozé komona l'état na biso azé ko bimisa et tout le coup ya misolo azé ko bimisa ba millions de millions pour secteur wana balobi secteur de base yango azé ko former bato éducation enseignement mais to bandi ko tuna ba intellectuel a liboso na mboka oyo babimi na mbola nini lelo baye bazé ko kamba il est tracé baye ba utaki ko kamba il est tra la quitté to saki ko lo bayango tango yonso mais bato wana de génération en génération ba epusaka ba valeur soit disant kuna na élite intellectuelle mais total rendement na bango sur terrain ba ko sala kanini pauvreté sur le plan scientifique ezeko régner aussi le tato ze na ba titre lolenge moko na mikili ya poto tozé na ba licencié bango kuna bazé na ba licencié tozé na ba gradué awa bango kuna bazé na ba gradué tozé na ba lelo soko ba master na ebité soko limbola kanini biso to kopia kaka lelo pe biso pe tozé na ba master na biso master kuna yango ezé ko sala ba recherche scientifique et avancée et pas ina biso awa copie coller mondela la kisiote formula ko sala koka mondela la kisiote formula ko sala tonga malobi akumbeli yo mayele alobi aye ko civiliser yo to s'emprenaka na élite intellectuelle pour ba reproduire exactement maye mondela lingaki ba reproduire exactement oyo mondela imposaki c'est-à-dire batangisi batonini bango matière na bango bandi kokutana na biso na mondele sans mondele moto moindo néant sans mondele moto moindo azo na valeur te po totambolaka bolumbu po toliaka likolo en kasa po tomelaka mai soko pe na nkasa tomelaka mai kokita kaka na suru soko toki na maboko. Mais dans le 18e et 17e siècle, 17e et 18e siècle, botanga histoire à Belgique et botanga histoire à France. Basalaki ba cannibal, ayibi mwana ya moto, ya voisin na ye. Bakei ba découper ye na sima ya ndako. Tolobi ya wakaka na 17e siècle. Poto kenda na biso mosika te. Soko Belgique akutana na République démocratique ya Congo te. Na mboka na biso yo lelo Belgique ekoki etongama te mais bozonga na bamboka wana na 16e siècle wana biso totonga wana biso tosala na pesaka kaka ndakisa moko ya moke soko bato bayebaka kosala formule ya mboma banzoto ya bapharaon te lelo ezali koexiste nzoto ya Yesu boyoka kuna ba découvaka mikwa na tombe Talpiot wana bolandaka le tombeau de Jésus biso te neto réalisa documentaire wana mais banzoto ya ba pharaon oyo ekufa oyo bakufaka yambo Yesu abotama telelo yali bauti kolanda te bauti kokanga soko ba touriste moko misato ba profanaki nzoto ya pharaon moko balingaki basala na yango bolingo mibali lokola bayebaki bayokaki masolo ke ba pharaon noir bazaki ko détenir pouvoir botala bibembe wana ekufa na mbula nini mais loposo pembe yeyi lokola touriste alingi asala relation sexuelle na bakoro wana bauti kolanda yango elekaki na etando mokili mobimbelandi mais moyindo yebaki ko batela même nzoto moyindo wana ba pharaon à l'époque bazeko mela mai na bakopa ba coupe en or
élite intellectuelle babomi ba continuer formatage o mondele asalaka na bileko eleki mondele a formaté bango apesi bango mosala a recommandé bango ya kokoba na formatage wana te élite intellectuelle ya baindo pauvre o basilisi na ista ba réparateur basilisi na académie de mauvais arts basali bikeko malamu asala ekeko esimbi tas malamu asala ekeko esimbi mbeli ayebi kosala mbeli te ayebi kosala machete te ayebi kosala tas te formule oyo asaleli tasi ya ekeko meme formule oyo ya kosala tasi ya solo oyo bato bakoki bamelela me te lelo tasi eza importe karo tozalaki na biloko ya mike bazalaki komeka karo ekoki ezala importe te awa. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Pauvreté est dans tout le secteur. Pauvreté wana to mona kakate malnutrition ya bana balaite e kuna basali bote te pauvreté wana zena ba secteur yonso. Politiciens yonso bakotia soko kaka komi na pouvoir komi moyibi. Ata bango babongisa et pas ya bango ya ka moyibi te ya ka bet détournement to yebite babongo lango na nkota mosusu soke ko pesa eloko nini mosala nini détournement wana. Politicien yonso ataze ko manyola français lokwa azeko lokwa maye zeko bimana robinet soko kaka ba pesi ye bokonzi akoyiba. Pauvreté. Tokei na ba homme religieux bakote ya kabato nini bakote ya kabato makambo bango moko bayebite makambo bango moko basé ko maîtriser te tolo bakawa tango catholique asali ba marche na ye po balongola président Kabila catholique motamema kombo ya Yesu biso tozaki ko kanisa catholique abombela biso elongi ya Yesu ya yebi yango mais to kamwe catholique pa bimisa ba photo ya terre ya film po batambola nango kwa Yesu. Mais quel niveau de pauvreté les sous. Mais bato wana matin midi et soir bako prone kombo ya Yesu bako prone kombo ya paradis bako prone makambo yo ba maîtrisate okosambela nkoko na yo oyebi misala ya bankoko na yo okobelela nkoko na yo oyebi nkoko na yo asalaka nini ingeta tondimi bankoko na biso to yebite misala basalaka Noé salaka mosala nini Noé soko kwiti te na kotika la kabolumbu liboso ya bankoko na ye pe bana na ye Noé te malamu belela Noé esika tokomi lelo bato balingi mingi tolobaka inconscience nde ezeko li engrais chimique inconscience nde ezeko li engrais chimique yango na biso baye tozalaka na eleko ya mobikisi tozalaka ekenge makasi tokebelaka po mosuni ekosaka lelo nazeko landa etando soko bati 15 missions po ya ngai ce que mission mon compte que les missions à conscience okolanda na tongo émission na tongo tango kaka bato bazé ko la muka 5 heures bato basala moi lo sambo ya tongo ko benda nguya tata kelili kolona se okuti émission zé ko lobela makambo ya sexualité tata soka la muki na tongo mama ko pima yete pesa yepo atambola dégager po lula tena wana na tongo tango motalinga banda mokolo bofandi mwa sima ya ngonga soko bato bakei mosala te bao batikali netando bakolanda lisusu mission mosusu conseil sur la sexualité donc soko tali be mission zomi na mitano c'est que moko ko kezala émission ya yantina soko bolongo na be mission ya sexualité bokei na be mission ya politique FCC cache divorce FCC cache basali boye boko nager basusu balobi boko zo hyperkite basusu wana ba responsable ya mboka
Et bon, moi, il y a battu koleka kaka na distraction wana, kaka na distraction wana, kuna bati na landi lelo na tongo na oki mote ma pasi. Dessin animé, mais c'est ko encourager homosexualité. Na kati ya dessin animé, ba lesbienne, basi na basi ya dessin animé ba balani. Lelo, ezeko leka na etando. Buta la pauvreté. Buta la pauvreté ezingeli baingi. Et pas in bango, secteur ya média ezali très bien surveillé. Très bien surveillé tolobi. Et pas in bango parce que comme on a lelo, basaleli bana na bango ba iPad, mais ba iPad o basaleli bango ezena na programme oyo ezeko koya ko balana na ba matière ba kendaka ko zwana etelo. Donc c'est appui na bagage intellectuel ya bana na bango. Et pas in biso au contraire. Bana bazeko zo ba Android et bana ngo ya lelo ba yebi téléphone ko le kabakulutu oko kama mwana moko ko tia kata yebi ba site pornographique a yebi ba site pornographique étant donné biso pauvre bon mais politique na biso pauvre et tobo sanate tango yo ba memi biso na ba distraction ya ba politicien FCC cache la muka telemi kuna vérité des urnes kuna balobi FCC motaze ko bloquer chef de l'état famille politique ya cache balobi kuna soko FCC keba FCC balobi masekina bango to telemi wana esika moko bazeko bunda pour l'extermination ya race noire. Balkanisation. Ingeta bato ba komi ko répéter yango lelo na zeko mona bato mosuba benga kangai. Ndeko ndombele pona nyio lo bakateke République démocratique ya Congo, toze sous occupation. Ba Rwanda ba coloniser biso. Teta. Tendeko. Na boy ko tanga kombo na yo miyebi. Rwanda nano coloniser République démocratique ya Congo te. Pe Rwanda ko tika la ko coloniser biso te. Mais pobo banga kayango botakina ka Rwanda. Pour banga kabolo bake, ce sont les Américains, le Français, le Belge, ne basé na simaya Rwanda. Et kenda batutika la bato. Tuer, il en restera un. Bosembo zena ntina te bati yango bizeuzeu. Pe lokuta ta soko bakoti yango malasi kolumba be solo nango mabe ya lokuta. Boyebi ke Rwanda kotika la ko coloniser République démocratique ya Congo te. Nalandi ba politicien mosusu bandeko na biso ya soko ya anadeke ba memaki ba brique ba memaki ciment na siège ya Union africaine po bala kiselembo bango balingi clôture kota na Rwanda entre Rwanda na République démocratique ya Congo elembo wana yango ba memaki ba ciment yango ba memaki ba brique ngeta ezena ngo malamu bakoki batia mais tozena 9 frontières. Toze entouré République démocratique ya Congo est entouré na 9 frontières. Soko bo clôturer na Rwanda. Bongo entre Burundi, bongo na Uganda. Mais bazone wana yonso yango bimisaka ba rebelle te. Boko sala clôture na 9 frontières yonso wana. Te. To traité ba ifete mais to traité cause. Nini ezeko sala République démocratique ya Congo est avancée. Est-ce que ceux qui kaka na République démocratique ya Congo? Point d'interrogation. Mais biso to kokenda ko pesa bino biyano. Ba yo ba kei na Angola. Angolais est évolué. Angolais est avancé. Ba yo ba kei na Congo Brazza na ngambo ya mfwa. Et c'est développé. Ba yo ba kei na Uganda, Afrique noire yonso est photocopie. Na Angola wa tango Edouard dos Santos azalaki bato yonso balobi azemo bange alembi aumeli na pouvoir a cédé pouvoir na bilenge po bilenge nde bakoya kotombola basala bokasi ya mboka. Mais lelo saki ya loso combien na Angola? Lelo dollar est combien na Angola? Et mona na kapeli soute. Awa pepa ina biso ezalaki ndenge wana Kabila motabomi Kabila kenda et sala bien président Kabila mopanzi pouvoir ekei na opposition.
pouvoir et qui est en opposition. To yoka ba jari ya ba discours na opposition. O ezelo quoi mobile azeko ko draguer gorigo sonaye. Azeko lo banaye makolono eko bimisaka miele. Soko motoki na yo ezemiliki ya Hollande. Suki na yo ezelo quoi suki ya mami wata amona pe mami wata na note. Moi si pe alembi. Moi si alembi amoni pe vraiment na langwisi mobile yo. Mais ba koma ici kamoko lobezala papa na c'est na retard. Elo kwa liboso zezoba. Okoki koma na retard ndenge nini. Maloba yonso ya docilité bungi. Yango tomoni na opposition. Opposition bazalaki awa bango bazwi ya nzambe malobe pa ya nzambe bango nde bazena souci ya peuple congolais. Lelo bazwi pouvoir. Une année à Pamba basombi ba château na poto basombi batongi ba immeuble na Kinshasa to na République démocratique ya Congo. Ata moko ta kanisi petit peuple. Ata moko ta kanisi petit peuple. Pauvreté. Pauvreté. Yango tolobaki pourquoi l'Afrique les Africains sont-ils devenus pauvres? L'oposo pembe. Atangisi ba homme politique nini? Atangisi bango nini? Bolamu ya poto. Soko bandika ka pouvoir banda ko somba na poto. Tango esi ba funguli ba compte bancaire. Boze koka awa eze soko toze soko na 13h. Biso nenge toze ko sala émission boyoki pauvreté na ba homme ya christianisme. Baze ko nganga Ponzambe na bango lokola ba constataki ke nzamba yokaka bango te bomoni esambeleli e uta na mongongo moke e mata mongongo likolo nzamba komi mosika baindo to misalelaka richesse ya baindo ezalaki cerveau tango wana baze koloba soko bange ya moindo abungi eze bibliothèque mobimbande bungi na mokili. Qu'un vieux africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Bibliothèque ne bungi. Pour bankoko wana bazalaki ko détenir savoir. Bakoko wana bazalaki ko détenir intelligence et sagesse, il y a un niveau très élevé. Sans diplôme d'état, sans classe ya mondele. Mais lelo ba université ezeko botama. Combien des universitaires basés comme Bima? Afrique na biso pauvre. To zalaki na masolo na ndeko moko. Azena mikili ya poto. Ayebisi ngai na téléphone. Alobi ndeko Ndombele. Confiance bozé ko pesa na ba chaîne ya télévision. Confiance bozé ko pesa na ba chaîne ya YouTube. Bobo sanate mondela sala rien pour rien. Ezena eloko te mondela dépenser la kanabo mo inaye soko ze te kolandela mental ya baindo. Akoki disposer ba milliards de dollars. Ndenga disposaka yango rien que pour surveiller cerveau ya baindo lelo bokomi wapi bokomi ko raisonner ndenge nini tanga ze ko mona boze ko koba formatage ya tikela kabino eze ko arranger ye baze ko koba ko meka telelo baze ko bimisa na quatre élites intellectuelles bato ba ko sala rébellion ayebisio na rébellion na yo bandana ko tumba na ino bamboka bon na niveau ya pauvreté toko kenana bino malembe na masolo oyo pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres wana c'est sur tout le plan même sur le plan mental moindo est pauvre ndenge nini pour intérêt ya mondele aya jouelio cop ngo zenini kenda ko sala rébellion c'est une expression mobimba rébellion c'est un langage nango mobimba tumba bamboka. Mais tout le monde a kabilo ko adef na loi sala. Adef na loi revendique kanini. Lelo s'il faut to fanda to solo. Ba rebelle ya adef na lu. Ba ze ko revendiquer ni.
bokomona ke ba rebelle wana ba avancaka te bazepe na posa ya pouvoir te mais po ya bango ezenini bango batiaka be instabilité na ba zone wana etonda na ba minerai po banani bazwaka ba minerai wana ba impérialiste bolandaki awa tangu beni a réagir Monisco yenda complotaka na ba ADF nalu te eleki peuple formaté peuple pauvre ba dirigeant politique pauvre ba koki même pas eleki même pas na média congolais eleki te endenge to zelelo okoki oloba na beni kimia ekota na goma kimia ekota mete bato bazé ko kufa ba femme bazé violée chaque jour ba massacre zeko salema chaque jour. Maintenant il y a côté le malo ba poya bolamu ya peuple te sachez-le sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Fumu Kimbangu ndako ya kolongola pauvreté wana. Fumu Kimbangu ndako ya kolongola pauvreté sur tout le plan. Moyinda koyeba ke babele la kanzambe na konganga te ozema kelele. Moyinda koyeba ke batanga katene telo ya bapaya po bomi bongisa. Moyindo na Fumu Kimbangu ndako yeba bokomisa lela biye biso bozena biango posa na lisungi ya milimo ya bankoko na bino. Sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Tolobaki yango tomoni ndeko Félix Tshisekedi aye président de la République démocratique ya Congo ingeta soko kaka ko beta tolo ndenga betaki azé chrétien pratiquant wana ze échec ya pouvoir na ye wana ze échec mboka oyo etambolaka na bilaka ya Fumu Kimbangu mboka oyo eze mboka ya Fumu Kimbangu eze na bato oyo bakaba bomo ina bango batangisa makila pona mboka oyo Noé te Abraham te soko David était mais bodi bonyo ko fanda na ngwende ya bokonzi otikali kotanga ya kimpa vita te o reconnaître Fumu Kimbangu te mibutu kumisato na boloko te to kozala be pauvre to kozala be pauvre lelo bato pe bakomi ko raisonner to landaki awa na campus baleli balobi président Kabila zonga omoni te ke situation ya Angola ekomi epai na biso situation ya Côte d'Ivoire basepelaka babakenda Alassane Ouattara kota wana ba français ba influencer ba ivoirien lelo bakoma kolela bolandia wana ngambo wa Braza tango ya lisubana na président Denis Sassou Nguesso ndengeli kelembezala mboka nini ba élection ekumba pe tozalaki koloba yango te bato bazena madufu bazena ma otokoloba érosion na ba cerveau bato bazena ba érosion na ba cerveau pauvreté okokyo sala na mbongo okokyo kaba $10,000 okokyo kaba $1 million moze pauvre na mental na yo yango komona awe pa na biso $50,000 ekomisaka moto fou liboma aye na boîte oyo asombi masanga atiki masanga na bavere babenge na boîte mosusu basi aze kolala na chambre moko na basi mibale asimbi 500,000 te asimbi $50,000 pauvreté et pas il y a l'opposo pembe montant wana ze chiffre d'affaires au mona Bill Gates lelo bazé ko kumisa millionnaire soko milliardaire akoleka na mission alati la coste ya pamba alati chemise simple pombongo bakolakisaka ngona molato te mbongo bakolakisaka ngona kindumba te mais pas ina yo bande ko balandi bo souffrir to kabona po ya mokolo molelo to ko mekana ino ko épingler durant tout ce temps pauvreté oyo tolobeli et pas ya baindo ze pauvreté ya mbongo kozanga mbongo na libenga eze pauvreté ya kozanga koleisa bana mais biso tolobi pauvreté biso tolobeli et pas ya baindo eze pauvreté na ba secteur nyonso pauvreté na science pauvreté na religion pauvreté na politique yango eze kosala avancement ezete pa ya baindo to markaka le pas na bino bolandaki biso
bokomela biso ba suggestion na bino ba mituna na bino na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 mituna na bino botia bakombo tokotanga yango tolobaka tango yo olandaka fumukusu sans parti pris bandeko moko batikeli biso soko voice na WhatsApp koloba fumukusu aze mokongo te po ateyaka na kikongo te po asalaka bemission na kikongo te nako se donner peine te ya kofanda na plateau oyo mpo napesa biyano na biloko wana ezali na bino te kosala jugement ya nesongi ya nzela bosala mosala bapesa bino soko mosala bapesa bino ezali ya kozwa kokata ndambo ya mboka soko Congo dia ntotila kozwa soko Congo centrale na Kinshasa bozwa bosala mokili na bino mosala ya nesongi ya nzela fumukusu ke muzala mpanda na ngola ezali lisiko ya baindo lisiko lobiko ya baindo yango bapesa bango nsiku mia semono wanza akolala te lobi na tongo alamuki alobi akomi président akolala te alamuki lobi na tongo akomi roi te fumukusu ayebi ke akomi benga président soko azali na mboka akomi benga roi soko azali na royaume eboni boni ozali na avion te omikumisa ozali pilote te naino bokomi te naino bokomi te na bareseaux sociaux c'est-à-dire bokokoma ezali na biso te kofanda liboso ya etando mpo ya kosala bras de fer na bino éducation ezali ya kokesana tozwaka ba 45 minutes na baindo bola muka tozwaka bantango na baindo totelema totalaka pauvreté esengeli baindo totalaka baindividu te tango bino yimbo ezali kosala caravane ezali koleka balopoto baloba le chien aboie la caravane passe